mozindo na fongola fongola na loge to bengi christianisme. Loge on va christianisme. Oui, c'est ça loge on est ça christianisme, on a kabali juif. Christianisme. Mais kabali juif va pratique bazana ngo yango za christianisme te. Eloko moko. Na so biso vérité. Eloko moko. Kabali juif là ta batalite ba pasteur ba ta batalite te. E bazana ngo bango nyonso bamsu basala yango ya obombama, bamsu basala yango ya komonisama. Bango nyonso tu bazana ngo. Okoyoka na religion olobi ke non biso koto nde to yebi nzambe. Biso koto nde to yebi nzambe. Mais en réalité Dieu n'a pas de religion. Ba religion nyonso mokilo nzambe ayebi yango te. Siko bana nzambe ba kosambela nzambe nini? Soko sisi na Daniel to qu'est-ce qu'on a dans Nouveau Testament. Soko na Acte 20 29 à 35. Daniel 11 bato bazana ndako batanga ba verso ba verso. Daniel 11 23. 21 tina 23. Okotanga no pe mobimba banda na 21 ki. Kaka même Lilith wana nde tozomona lelo o église etomboli Maria, Marie. O bazo benga la mère de Jésus. Yé wana nde esprit ya Lilith kati na yo lelo mokili baza ko adorer, ba musicien baza ko adorer, ba exterminer. Mais maman de Bible le beli mamba yo choité. Bon, Bible oyo ba romain ba komango. Donc Bible ba romain ba komi ngo pona intérêt na Nouveau Testament Nouveau Testament c'est Jésus. Ya Jésus, mais ngala biso ke makambo nyonso na Nouveau Testament eza ya Yoshua. Ba catholique, ba protestant, ba rêver au sangi songo nyonso. Papa bango nyonso na bazo se retrouver sika moko tout chemin mène à Rome. Donc est-ce la bato ba obela Marie, est-ce la bato ba obela la Jésus, bango nyonso ba na kati ya christianisme eza loge ya munene ya kabali juive. Mais sacrifice est raté. Ya ba occidentaux. Mais sacrifice est raté. Sacrifice est raté. Oh kuboma c'est la boye exact. Bon, ils en a cessé. Bino boye ba yango te. Mbote Kinshasa, mbote Brazzaville, mbote diaspora, mbote mokili mobimba, o bino sobolandaka émission na bino kin 168 heures le carnavier et puis Presse TV la meilleure chaîne étant de la bino ba invité tapis rouge chaîne la no ba sujet malonga chaîne oyo la rabino ba actualité du jour chaîne oyo même la rabino ba sujet oyo édifier rabino à travers le monde o buluka ba chaîne abuzo ba tema sole zangati na tête beta kande ba sujet oyo édifiaka monde entier. Bobi qui na VIP Presse Congo na émission na bino bolingaka kin 168 heures to le blanyoso. Ici on parle de la politique, on parle de la religion, to le économie sociale, tout le blango awa na kati ya VIP Presse Congo na émission na bino kin 168 heures. La fois passée dans cette émission oyo bolanda ki belé oyo bokomaki oyo bobengaki oyo poser ba question par rapport à émission numéro 1 on a été ko sala par rapport à sujet oyo tolobela ki sur l'église sur femme Lilith oyo toyembaki mosala nzambe mama Dorothée. Tena compte ba réunion, tena compte ba appel, ba message na bino ba question bo posaki to benge le sous semaine oyo avec lui nde to continuer par rapport ba sujet ba question bo tunaki to répondre bino à répondre bino pardon ba question oyo bo posaki pe na ba question tout ozala ngo to ko répondre to rotunaye à répondre biso. Vous allez bel à travers le monde, vous connaissez toujours qu'on liker, vous connaissez toujours qu'on s'abonne à votre chaîne VIP Presse TV la meilleure pour vous rataraba. Ben mission malonga te, soko lingo te la mission malonga. Ben mission ya buzo bate, ba sujet personnel la via bato. Ah on te le met tarangote. Ah on est musala. Ici on travaille. Ah tout ça la ba sujet malonga, ozo édifier bino. Ah to met raté, o voice à mutu X, mutu Y, ba couple ba to met tango ah na VIP existe raté. Ici, c'est du boulot. On travaille sérieux. Bonio. Madame, papa. Tous les gens qui sont sur le plateau, bandeko ba komi, bandeko ba bengi, bandeko ba lobby. Par rapport à ce sujet de l'oblaki sur les femmes Lilith, ce sujet de l'oblaki par rapport à l'église. Batu bazana mo bobunga. Batu batuni ba lobby. Femme Lilith azanan. Oh l'oblaki rôle les anines. Pourquoi femme Lilith? Merci papa pour la question. Na sepeli po batu ba yoki ba poser ba question afin que to répondre bango pour ba comprendre malamu. Na o etali femme Lilith na lobaki boy. Tangu kolo na biso akeli jardin de den akelaki nanu biloko nyonso. Ayeko kela don apesi pouvoir ya ko gérer biloko.
Na nsima ntango Adam azalaki ye moko azotala ndenge banyama bazalaki mibale bandeke mibale ezalaki kopesa ye pasi nde kolo azwaki décision ya kokelela ye mwasi pembeni aide na ye nde ayaki kolalisa ye pongi akelaki oyo tobengi Eve bazalaki na bango malamu na Adam mais Lucifer na jalousie na ye posa na ye ezalaki abotola pouvoir oyo ezalaki epai ya Adam yango ayaki kokosa Eve tango akosi Eve akweyisaki ye tango akweyisi ye nde na nsima kokweya aprometaki ye après akokomisa ye déesse ya postérité na ye akopesa ye pouvoir akorenie wana Lucifer alakaki Eve wana Eve azalaki nanu mwasi ya Adam wana Eve ya Eve tango Eve aye kokufa nde sikoyo Lucifer azwi esprit wana ya Eve abenga yango Lilith. Donc, si tu comprends bien, c'est-à-dire, maman Dorothée, Ève, réalité, azalaki avant, azalaki Ève ya bien. Donc, oyaye après Lilith, azal fin esprit ya Ève et après sa mort. Oui, après sa mort. Donc, rébellion oya salaki wana, nde salaki azwa kombo wana ya Lilith. Lilith o le tozomona mission na ye ezali ko détruire église. Donc, obungi sabana ya Seigneur nzela. Parce que ye azaka kana na dona makambo nyonso ya mabe ya mokili siko mission na ye zako donc mission ya ye la mosala na ye ndenge akweyisaki Adam oyo azalaki envoyé du Seigneur pour à diriger mabele amoni ke église etelemi afin que église pesala nini et diriger mokili sikoyo ayaki kosala mission ya kokweyisa pe église sikoyo maman Dorothée Ève azalaki mosala nzambe. Comment fait-il après sa mort, esprit naïe diable à Zongo? Port d'entrée au Yohana, il s'agit qui diable à Zongo, limonère comme son femme Lilith, et où t'es qui? Et ça qui à partir à Yemoko à Seda qui pas monguna. Donc tant que na bomoi, après ça qui est déjà nzela ya kokota. Donc bah c'est prostitué qui déjà. Donc bah comment qui déjà mutu moko na Lucifer. Oh mona kababi que non, ezabali ki mbuma. Mbuma ngo ezaki déjà impudicité. Oh bon bah salaki. Eza déjà nzela o ya pesa qui est tango asali na ye pouvoir epesa melie ya ko gérer postérité ya Lucifer nde akenaki su ko séduire Adam. Donc eza mission oyo asalaki yango wana. Tango aséduisaki Adam par l'ande malheur ekotaki. Oui, eza wana nde shit ya Adam et monanaki nde Seigneur ayaki ko maudire mabele jardin d'Éden. Au lieu ezala jardin o ezaki biloko eza ko bota tout moment donc jardin ya bonheur et comment qui a malheur. Donc comment qui jardin moko maudit. Ezaki à partir ya lisumu o Ève akotisaki. Oyo lelo to benga Ève lelo Lilith. Siko maman Dorothée, olobi to benga pas Lilith. Lelo sikoyo bilembo nini o Lilith osala na mokili. Rôle ya Lilith lelo mission na kati ya monde entier ezali nini. Pe Lilith wana akosuka ndenge nini bana nzaba ko sala pona bloquer esprit Lilith wana. Oui, Lilith asali makamama bebele. So tozongi kana kati ya Bible tozomona Lilith eza yenda possédaki Jézabel pour Jézabel atelemela ba prophète ya Seigneur abanda koboma bango motakotaki na kati nezaki Lilith tozomona ka Lilith wana nde akotaki na kati Hérodiane afin que a réclamer mutu ya Jean-Baptiste kaka même Lilith wana nde tozomona lelo o église etomboli Marie o bazobenga la mère de Jésus. Il y a un esprit à Lilith Katina. Il y a un adorer, ba musicien baza ko adorer, ba tout nyonso. Donc rôle tout le monde a lelo na l'église ou tout le monde précisément l'église catholique na tanga kombo pour bongo ba sambela Marie. Donc tout le monde l'église catholique lelo ndé ba sambela Marie donc Marie en personne c'est l'esprit de Lilith za Katia Marie Madela. Oui, Marie o ba tombola lelo na l'église ba tout ça ko adorer bisika nyonso. Mais l'église c'est l'église catholique. Oui, même église catholique ndé bandi. Réveillé ba sale kwa ko tomboka ba boaki yango mais réveil ba moment mindela ba ba toucher même na Rome. Donc ba oezala bo boaki Marie botikali na Jésus parce que Jésus aza fils ya Marie. Donc Jésus azali fils ya Lilith. Siko maman Dorothée to mo y place yango. Obi Lilith aza démon. Lilith azali démon moko obi azali puissante. Mais siko Jésus olobi azali mwana bimi na katia libota ya Lilith. Donc c'est-à-dire ezala Lilith. Ezala Jésus-Christ obatobo tozobondela lelo. Na yé penyos tozana bobungi bozo adorer mutu ozo mériter te. Bango nyonso bazaka ke sika moko. Bango nyonso eza mission au Rome asalaki. Donc ba Romain mission na bango na se na moyo ezalaki ko détruire église. Tango Yoshua yé
aponi 12 disciples. Il y a 12 disciples à l'aide du Saint-Esprit, qui fondement ya église. Tant que fondement ya église, nde sika oyo Lilith a telemaki ba bomi race nyonso ya Yoshua, ba bomi donc race don na ba lignée na nyonso. Ba mais maman Dorothée, Bible lobeli mamba Yoshua te. Bon, Bible oyo ba romain ba komango. Donc Bible oyo ba romain ba komi ngo pona intérêt na Nouveau Testament Nouveau Testament c'est Jésus. Ya Jésus, mais ngala biso ke makambo nyonso na Nouveau Testament eza ya Yoshua. Tangu nango esi ekoki. Siko Yoshua akufa libela asekwa te. Yoshua nda akufa ki asekwa. Mais Jésus akufa te asali le côté. Jésus ezaka histoire. O ba montaki afin que ba mema batu na kogumba mela Maria Lilith nde ba montaki histoire wana ya Jésus. Mais oyo pena yaki na mokili pona obikisa batu eza Yoshua Machia. Bako benge pe Yeshua ou bien Yoshua eza kombo moko. Yoshua Amashia l'exaranine. Yoshua Machia ezali le sauveur Mobikis. Donc Mobikis moto azomema paix, moto azobikisa. Ye wande na bengaka arbre de vie. Yoshua Machia. Siko Maman Dorothée, lobi que Nouveau Testament et le Bela Yoshua, le Bela Jésus, ce sont des Romains basalan. Oui. So qu'est-ce qui prouve que ce sont des Romains basalan ba beta histoire à Yoshua te? Yo révélation na nyonso wana ozuka nzamba la ki sa ki on est sur émission l'équipe au sala ba recherche mususu pe au moins que non Yoshua Jésus-Christ te. Bon na wa etali ba recherche nga vuma na tangi mingi te. Nga na tangi te et puis téléphone boy na sala la rangote. Na sala la téléphone te bon nazaka bongo. Donc na skeli ko sala ta recherche mon côté. Nga na zala visiter na Yoshua ye moko nde ya ko mona nga lobi tala ndenge ba kunda ngai bazui kombo mususu batombo na biti ya ko déranger peuple nanga. Et puis tango pe na kufi ayeko yebisa ngo ko yate zonga na mokili kene ko ba vérité oyo afin que o sauver peuple nanga. Abaki nanga ozala yo moko te. Atali sanga même basali na ebele o lelo basala ki pe nzambe. Tako yesa no peti na nzambe. Basala ki nzambe parce que banzambe bazanzambe pas zali. Donc basala ki nzambe o lelo babimi o baki tangu so ekoki na obimisa bango na koyana bango na vérité. Même tango ayaka ko visiter nga na ba réunion parce que atali sanga ba réunion na nzela ba vision pe ba révélation na mona ka pe ba sali ebele ya nzambe. Abi nango moni o wana bozana bango wana. Kala mingi te ako rejoindre yo. Kala mingi te ba koya parce que na pona bango pe na loba na bango déjà makambo yo. O na talisa bango que le nom de Jésus te c'est le nom de Yoshua. Alors bi na talisa bango ba sala nzambe wana baza ebele mais tango ekokoka ba koya. Et puis na 2025 ko Seigneur atalisa kinga tango ese ekoki. Donc boko mona bango bako telema par-ci par-là kolobela Yoshua. Donc Yoshua ndeza kombo ya solo, lelo ata batu ba boyi yango. Parce que ba moi mindele ba lobati ba Rome ba toucher même na Rome. Donc ezala o muto akei na franc-maçonnerie. O muto akeso na Illuminati. Akeso ki bango nyonso bazo baluka tout autour ya le nom de Jésus. Batu ba yeba te. Nazaki na mwana nanga na parena libala moko mwana nanga za pe pasteur Crispin aza vivant. Alobi mama avana banda koya osambela nazaki na kati ya ba magie ba biloko wana. Abi na kene ko zo porte-monnaie magique. Alobi avana bimisa mbongo na kati ya porte-monnaie magique nazala ko bela kombo moko. Ezaki Jésus-Christ de Nazareth. Tango na bongo motema na bandi ko sambela po bimisa mbongo. Aobela Jésus-Christ de Nazareth. Abi tango na komo osambela na yeko kuta ba ote biso ka Jésus-Christ de Nazareth. Abi mama etungisa mutu nanga. Tango yeko yokanga na bandi ko ba vérité au sérieux Yoshua nde approchanga. Abi mama expliquer nga na malamu parce que nga mo pe déranger kanga. Mais maman Dorothée na kati te ba era moni porte-monnaie magique a bisa kumba Jésus baloba ki ba Jésus bazé belé mais et dépendre na yo mutobe la Jésus ni no zobele la. Bon ba Jésus bazana bango ebelé na boité. Mais o église ezobele la lelo. Eza Jésus o ba Romain ba tombola. O église ebele c'est Jésus-Christ de Nazareth. Suprême ya kabale juive. Spiritualité juive. Nde oyo lelo église ezobele. Donc ndenge lelo ba chrétien ba loba. Aza tout puissant te. Nde ba chrétien ba lelo Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est sauveur, Jésus-Christ est puissant, eza lokuta. Non, ba yebi pourquoi ba bengaka e Dieu? Bazo benga e Dieu parce que bazo comparer na soleil. Parce que Dieu wana eza soleil. Ba comparer na soleil. Or le tout puissant l'incréé créateur pour comparer ne kila muté.
donc babengaka ye Dieu par rapport bakomparaka ye na soleil na moi mais azali le tout puissant te aza l'incréé créateur te ndo moi tino babengaka ye Dieu parce que bango baotombola ba Dieu banzambe baotombola bango parce que banzambe baza o bakeli te baza ba créateur te banzambe baza ba créateur te batu Maman Dorothée lelo peuple de Dieu azana kati bobungi okoyoka na religion olobi ke non biso koto nde toyebi nzambe biso koto nde toyebi nzambe mais en réalité Dieu n'a pas de religion ba religion nyonso mokilo nzambe ayebi yango te siko bana nzambe bakosambela nzambe nini po te bebe ayebisa ngai dembaka bino bato ba confession religieuse ebele mutu mosusu ayaka alobi ke non Adam ndaleki Jésus faut tosambela nzambe Adam mutu mosusu akoya alobi ke non faut osambela X mutu mosusu faut osambela Y yo po lelo lobi Yoshua il est plus que Jésus nzambe nini lelo bana nzambe mokili o baotela biso na vie et puis presse bakobondela nanga na tête sana no batu na expliquer na batu nzambe la kisinini oui pe nzambe uta wapi ba nzambe baza banani avant que na mema bona tel sabango oyo bango bakoye kolanda lelo nzambe oso tozoka lelo nzambe baobela nzambe tokena nu nza euti na kombo babengi ntoto ezala na Kikongo mabele mabele nza elakisi mabele soko tie mbi elakisi mabe donc mbi elakisi mabe so sangisi yango esali mabele mabe donc nzambi elakisi mabele mabe donc toto mbi elakisi mabele mabe donc nzambo bakomisi na lingala euti na Kikongo nzambi bakiti yango na lingala nzambe elakisi mabele mabe koma batu ya bomoi bakoye kosambelaka mabele mabe et pourquoi babengi yango pourquoi baye awa na Congo baimposer biso tobelela mabele mabe parce que ba romain bayebaki yango parce que biso awa na Congo batu bayeli biso religion ezali ba romain oui ba romain nde bamemi religion awa christianisme et puis eloko moko na souligner christianisme eza loge moko ya makasi eza partie ya franc-maçonnerie. Oh, Maman Dorothée. Maman Dorothée. Vraiment. Oui, tozonga wana. Na sisa na ko expliquer nzambe pe banzambe. Tozonga na christianisme. Ba romain, oui ekoyinda. Ba romain de ba yeli biso christianisme awa. Tant ba yé na mboka oyo po batalisa biso religion to bingi christianisme. Ba yé bakuti biso mbala mo bala bitu banda ko belela nzambe. Parce que balobaki nzambi ekomi nzambe. Pourquoi ba memi yango ezala nzambi? Awa biso to belela nzambi pona nini? Ba yebi ke Congo oyo eza jardin de Eden. Congo eza elanga Eden. Eza mabele moko oyo Seigneur a maudissaki par rapport ya shit ya Adam, mais un jour mokolo moko lokola arbre de vie eza na katikati ya Congo, un jour Congo ekolamuka bakozo bakota vérité na monde entier parce que misisa ya arbre de vie ezali. Ba makasa nango ezo ganga nano. Donc écoutez-moi. Tant ba yé ba moni ke Congo ezaki jardin de Dieu, balinga ki Congo ezala toujours mboka moko eza maudit. Ba donc batika ko découvrir vérité te, batika ko zala bénité ata mokolo moko. Yango moni ba yaki ba lakisi biso nzambe, tango tozo tombola maboko to bela nzambe, tozo continuer ko maudire mabele na biso. Mais Maman Dorothée, batobela nzambe c'est pas l'Afrique, c'est pas ici en RDC, partout en Afrique. Ceux qui na ba Brazzaville, OK ba Côte d'Ivoire, OK ba Togo, malgré tout babena lingala te me babenga nzambe. C'est ça na olobati. Nazo expliquer nzambe sike uta. Arabi nzambe za mabele na mabe. Siko po ba distraire mokili. Nde ba seni ba imposa batu ba bele na mabele mabe. Parce que bango moko bala do bala kisi biso nde mabele mabe ba yebi ke mabele malamu ezaka ka Yoshua ye moko. Donc c'est-à-dire nzambe nde to bengaka Dieu. Dieu eza soleil. Nde to bengaka Dieu na lingala to bi ke no Dieu eza nzambe. Oui. Ndenge biso to memango. Eza bongo te. Eza bongo te. Dieu so lande livement malamu mona eza soleil. Eza moi. Sikoyo ba tinda na mokili mobima banda ko belela moi parce que Jésus Christ nde ba loba na yaza moi. Ba sala lokola moi. Ba bimisa yaza la moi. Nde oki ba bimi ba to so ba belela ka Dieu. Tant ba to ba ogumba mela Dieu. Ba so ogumba mela ekelamu le sika ya mokili. Parce que ba ogumba mela soleil, le roi soleil. Le sika ya mokili. Maman Dorothée, bande ko bolo à travers le monde sur internaute, boba ki na mbi Maman Dorothée servante ya Yoshua. Ya Seigneur ya baba ba servante ya Nzambe te. Ya Seigneur. Ndenga lobara serviteur ya Seigneur. Botinda ba message boko ne ko liker
par rapport à sujet toujours le bela haut botika toujours na kata sujet bo poser ba question par rapport ya sujet to le bela bo qui ne horte ko finga te comment aux chaîne ba responsable comment message na yo tout na question par rapport à sujet oyo bana nzambe ba finga te ba nzambe sala ka menace te comment aux chaîne ba responsable ba chaîne ya buzo baté comment message na yo par rapport à sujet to le bela maman Dorothée o le bela mo awa ki non christianisme na li parti il y a franc-maçonnerie ils ont un christianisme. Mais lelo illuminati aloge wana nyonso. Ils ont un christianisme. Oui, oya ténèbres nyonso na kata christianisme. Quand tu parles de christianisme, biso dans mon église de réveil mbalamoko. Mais habité, quand tu parles de christianisme, au sali mélange il y a ba catholique, ba protestant, ba réveil au sangi son nyonso. Papa bango nyonso na bazo se retrouver sika moko tout chemin mène à Rome. Donc eza la batu ba obela Marie, eza la batu ba obela la Jésus. Bango nyonso ba na kati ya christianisme eza loge ya munene ya kabali juive. Mais sacrifice est la raté. Ya ba occidentaux. Mais sacrifice est la raté. Sacrifice est la raté. Oh kuboma c'est la boye, exact. Bon, eza na cessé. Bino boye ba yango te. Révéler biso te moment de oui, eza makambo révéler pour votre Hollande. Parce que mission la plus suivie. Il faut révéler par rapport à Moutozo. Bit. Il y a bango. On a même dans verset, on prouve qu'on a verset. Oui, pourquoi pas. Donc, christianisme et la religion est bandit dans mensonge. Et bandit dans mensonge. Et mensonge, pourquoi? La bit, il y a quoi il sa peuple saint. Parce que, et pas tout puissant religion, ils ont raté. Il y a une religion. Donc, tout puissant, il y a peuple, il y a ponami, il y a banana. Oh ya yebi et bango na bit ya kokweisa bango ya kozipa bango elongi ya kolongola bango na présence ya papa na bango donc kolongola peuple saint na présence ya oya kela bango ndo moni basala ke loko wana christianisme babengi ba chrétien outi na mo Christ vrai Christ azali mais vrai Christ tango otelema abengi jamais bato bakolanda ye ba chrétien non abenga bango ba chrétien te abenga pe mouvement na christianisme te. Parce que yé a obenga peuple n'est qu'un peuple saint. Donc ba sainte. À ce moment Dorothée, prouver biso christianisme ils na kati ya ba set élimination de le bien montre-nous des signes le que signe oyo bota la signe oyo bota la signe oyo bota la signe oyo yango prouver que non réellement christianisme na kati sec. Parce que les chrétiens réagissez vous bo comment bo benga numéro za na numéro na ngai bo benga bo comment. Pour na que christianisme na kati ya mabe. Toke na vie ba chrétien kende kana basala ya nzambo to mona lelo on est assis na liboso basala nzambo to mona lelo ba ote ya Jésus Christ kota sko na ba vie na bango toka vie na bango bimisa libanda tali sango mokili kende na kati église toka vie ya ba chrétien bimisa ngo libanda tali sango église soko ko mona te loko moko ya le tout puissant na kati parce que tout puissant lo bibo bolingo fweza na kati na bino. Bon moko fwezala komi kitisa fwezala kota nanu tala kaka vérité justice pe amour so eza na kati ya église so eza te c'est que baza ya Seigneur na ngate parce que Seigneur na ngata na trois choses à représenter amour justice pe vérité kota na kati talent so biloko na misato eza te c'est que baza na kati baza na présence ya Seigneur te yango mona ezelo ko ezola kisanga sina liboso yango wana que batikala kozala jamais ya Seigneur. Donc bazaba o babunga déjà nzela baza égaré yango moninga na ye pona ozongisa d'ailleurs l'église ozomona o vérité na zoyebisa yo kala mingi te bomona ngo souté kana 2025 ezala début ya kokangama ya l'église nyonso ya Jésus parce oui parce que na yebisa OK frappe ya Seigneur zo kiteli kola basali ya nzambe so ba bongo limité maté parce que ba yebi que le vrai Seigneur parce que basala ndeni ba pasteur ko to mona ba tomba malelo ba kota kabali juive ba kota pena mozindo na fongola na loge to bengi christianisme loge na kota christianisme oui c'est ça loge wana ça christianisme yango na kabali juif christianisme mais kabali juif ba pratique bazana ngo yango za christianisme te eloko moko la seule personne vérité eloko moko kabali juif la ta batalite ba pasteur ba batalite te bazana ngo bango nyonso bamsu basala yango ya obombama bamsu basala yango ya komonisama bango nyonso tu bazana ngo na zo biso vérité ba o bazangi yango et ça ba oh et ça donc la deux étapes moko boye ba oh ba koti déjà mana kati na profondeur nde bazui bataliti wana
Bon, bah, côté na profondeur, au moins, bah, autant, on a mis tout cas, bah, c'est déjà, bah, mbongo, parce que, bah, côté na mozili. Bah, na via Lix. Oui, na via Lix. Mais, bah, oh, bah, zo, y a dans, bah, côté penzate. Bah, ça, na, bah, donc, bah, ça, na, bah, ignorant, nan, bah, côté, autant, la, bah, viboye, bah, ça, la, bah, mbongo, bah, oh, bah, côté, bah, ça, la, ngote. Mais, bah, ngote, bah, ça, déjà, na porte, parce que, bah, zo, tout ça, bah, ça, la, oh, bah, bah, otinda, bah, ça, tant, bah, bah, déjà, Jésus. Bah, bah, déjà, na porte, ya, kaba, les juifs. Parce que maître suprême yakaba les juifs et ça Jésus. Oui, et ça Jésus-Christ. Si on a le Bible. Pona nini te to zonga kaka na na origine ya kombo wana. Parce que Jésus, ba on balobi que vrai nom est ça Yoshua. Wala fo bandi mango. So to zongi pe na hébreu et ça Yoshua. Si quoi pona nini kaka ba traduire en français. To zonga na origine. To bana ko be la kombo ya Messi na origine na. Donc original nango. Totika oyo bango oyo bango bamba o na français o na anglais totika ngo tozonga nano na origine ya kombo na ye tomeka nano kobela kombo na ye na parce que Jésus monde entier zo bondela ya soki na ba Angleterre Jésus ba France Jésus Europe mobimba sauf moi quelques pays asiatiques bazan pe na ba priva bazan pe na ba Bouddha bazan pe ba pays musulmans mais en Afrique quand tu prends l'Afrique centrale Afrique centrale mobimba Jésus, Afrique de l'Est et Jésus, sauf Afrique de l'Ouest, un peu musulman, et puis Afrique du Nord, Maghreb, un peu Jésus. Oui. Oyebi que avant même na ya lelo. Donc basalinga donc on a vu ba komba moko pour kana lo baba vérité ote. So tali même l'état monyo sur naza ovima. Donc mbala moko lino evimbi unokweza ko kufungwa masute. Mais na butu Seigneur alobi nanga okoloba unokwe kufungwa. Donc ndenge na yebo na oloba parce que na oloba vérité. Donc même temps où Seigneur a sangi sa raption dans ba vision pe ba révélation tozotala même basala nzambe ozomona ebele ngana mona bango na lisanga wana Yoshua sangi sa biso dans zela ba vision pe ba révélation c'est basala nzambe na bosolo c'est basala nzambe na bosolo bako ya donc basala nu ya kobunga ponga mo pe na zaki ya kobunga ngamo ko pe na saleli Jésus batan ebele avant même na sala visiter si dem na bandi ko sela Seigneur wana banda na âge à 13 ans tina ye na âge ya tina 2012 oya visita kinga nde na bandaki mwa muke ko bendana malgré pas visiter nga ebisinga ba vérité mais na ndimela ki epemba la moko te parce que to sto mesana ki na Jésus na biso to belela ka bana to za bo mwana ti to koli comment eloko yo mesana ngo muta tikisa ngo ka facilement bo et ça qui passe pour na tikango yango mondi tangu vuma Yesu ko memanga na séjour de mort aye ko bimisanga ndeza mukolo na zwaki décision na zonga su na kombo ya Jésus te mais na zala visiter na bo moto alobi nanga tika kombo ya Jésus belela Yoshua ndenga le véritable Messie mais nandima eka facilement te ti aye ko sala action yango to na otala ba pasteur ebele pe ba ondima ngate parce que ba bengi nga antichrist nga na za antichrist te na otali sabino antichrist parce que ye moko skolo nanga atali sanga pe ki antichrist ngazana ba romain ba antichrist numéro 1 ba romain tozomona religion to moni christianisme antichrist numéro 1 yango moni Yoshua zala koloba na simalanga ba Christ ba robimebele ba ko ya bondima bango te ba yo conduit bino na erreur bondima bango te na banda na ba verset biblique oui ezo la tsama kambo nga na oloba ke non Jésus oyo avant même akufa ba boma ye aseko aloba ki pe makambo est-ce que Jésus azaye ko benga ba pharisiens ba prêtre ba race de vipères ba obenga ba espèce ba race de vipères oui pourquoi? Parce qu'il y a des bima na nyoka. Ayeba ke bazali do basa ba agent du diable. Ayeba ki bango très bien. Yango moni batikala kondima ete. Ba obenge ka Berzebul, ba obenga eboye, ba oluka bango mutu ba boma e ba romain. Ba romain de ba boma Yoshua. Parce que batikala kata mukie kondima ete. Toke na on ebandeli. Toke na Daniel 11. Otangi wana Daniel kutu Yoshua na mayete. Na Daniel 11 obandina ka 21 na 23. Au moins kuna Daniel a expliqué la vision na yo azwaki ndenge ba romain ba bandaki mensonge na bango avant que bazwa pouvoir o bazwa lelo bazwa pouvoir christianisme bandaki na mensonge donc bazwa azotalisa awa ndenge roi wana awa aolobela nanu Jésus pe batu bayebaki yango te ndenge ba bandi na mensonge ba romain ba bandi na mensonge pona donc ba bomina nous les chefs de l'alliance oyo ezaki Yoshua ye moko le véritable
et bazui kombo wana puis na Daniel 11 bato bazana ndako batanga ba verso ba verso Daniel 11 23 21 tina 23 okotanga no pe mobimba banda na 21 kita parce que zolobelaka ba romain mais nga na suki ka na 23 au mona bazolo bande ba bomaki chef de l'alliance le chef de l'alliance wana eza Yoshua na biti kaka yako kosa bato na sima kombo na ye bomekana ni kotanga ngo bazolobela mensonge na bango soko sisi na Daniel to kesiko na Nouveau Testament soko na acte 20 29 à 35 apôtre Paul azoloba na bato na yobini sima na nga kokende na sima na ngai ba loup féroce ba otelema bako épargner ba brebis te bako ya na mensonge na bitka ya kobungisa peuple ya Seigneur nzela alobi ba obimaka na kati na bino parce que ba romain ba bimika na kati ya ba juif kasi mama Dorothée place mo lobe ki na Nouveau Testament mumbeza inventé par de lisolo Yoshua ba beta te ba balola te ba balola ka kombo na loba ebongo do balola ka kombo Nouveau Testament parce que na bien que tant même Yoshua visita inga ayaki na Nouveau Testament na maboko so zonge mission akala omona ngona lobi bongo ayaka na Nouveau Testament penga na posa ki question lobi non nous makamelo so balobeli na Nouveau Testament balobeli Yoshua ya solo mais bango nde babalusi yango na kombo ya Jésus po batombola Jésus na bango mais makambo nyonso eza makambo Yoshua salaki ezala balongola ba livre mususu biso ngona tokipa yango te mais nyonso eza ya histoire ya Yoshua le véritable ba bongoli yango nde na Jésus pour pousser mokili egumbami na Jésus donc so ke na acte on obi 20 29 à 35 Paul ndazolo bango ke na sima na ye ba loup féroce ba obi so tali la bête a dit corps non na ba bi makolo na ye eza makolo ya ba loup asa na apparence ya léopard minu na eza ya lion so ke na même na États-Unis au mona bachaka image na ye wana na oni bacha image na ye wana ya bête wana 10 cornes bête à 10 cornes wana eza ba grande puissance na sozo mono ba telemi ba France ya na kati ba États-Unis ba Royaume-Uni ba Allemagne ba Belgique ba mboka na nyos mais Rome siko etelema ki liboso na mission ya ko détruire na église avant que mission soupe telema na nguya makasi Rome a telemaki ndesko Rome pour détruire l'église à cause de mensonge ya on a dit que christianisme est fondé na mensonge yango moni mensonge peut comme na suka kolo mokili le tout puissant asimbi déjà mokili na maboko a frapper bango to mona shit ya ba occidentaux to mona pe shit ya église pe ya basali ya nzambo to mona batomba milelo parce que ba olanda na moko sima moninga na liwa et pe ya Seigneur ese telemi oui en 2025 kaka na 2025 tuto ke na ba 2026 to mona ngo et pe ya Seigneur ese telemi a aussi li sabango so ba bongoli motema te parce que bango ne so na kasa kabali juive ba oya ba église mike bango bazana na porte ya kabali juive maintenant ba kotite a kesu na 3e verset so ke na Apocalypse 3:9 Jean kuna oui na Jean Jean azwaki na Patmos oyo ka Seigneur azolo banini alors je te donne le membre de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent. Ok papa? Très bien. Totanga ngona Apocalypse 3:9 wana na banda kutomeka otanga ngo. Wana eza o Seigneur azoloba na ba vision atelisaka na Jean na Patmos. Alobi na pesi yo ba membre ya synagogue à Satan. Oyo ba mibenga ba juif mais ba okosa. Bazana ba juif te, baza synagogue ya Satan. Abina pesi yo bango na maboko. Et pourquoi Seigneur akolo ba bongo? Parce que yebaki que ba romain de basangana ki na ba juif na bit ya kosala eloko ya ko détruire temple bazo monter eloko moko boisima. So tokei lisusu toke na Jean 1 so toke na 10 Yoshua yemo kwa zolo ba Jean 1 toke na 10 nan alobi na ye na mokilo ko la lumière mokili reconnaître ngate papa toke na 11 alobi na ye même pas ba oyanga ba yambi ngate siko bango bandima yete mokili reconnaître ki yete ba yamba ki yete o batalisa biso ekakanana par exemple nga na yambi mupaya na ndaku nanga mupaya wana na reconnaître ete kaza mwana nanga na yambi pe na ndaku nanga te tant mupaya wana to bomi e toke to kundi ya sekwi na ndenge na yakei ayenga na ye na bandi ko kosa quartier na zui kombo par exemple mwana wa yaki kombo nezaki Jean mbala maonga na zui na bimisi Josias na bandi ko talisa na quartier na lobi tala Josias nde mwana nanga bondimila ye yende mwana nanga mais ayaki moko zo abeke mokili reconnaître ete ayena ndaku to yambi ete et bon oyo batalisa biso auta wapi
Jésus batalisa biso auta wapi bazwi kombo ya Yoshua babombi bayebaka te ke mokilo mutakelango eza le tout puissant ngana benga ke l'incréé créateur donc suka obimisa vérité parce que yenda kwesa na bikondonosaure maman Dorothée na belo mo med fois lelo tozomona kombo Jésus ça miracle kombo Jésus paté monde kombo Jésus mona ba maladie ba sida ezolimwa ba cancer ezolimwa ba malaria ezolimwa ba myome ba maladie du cœur ba site muta bala raté na kombo Jésus solution muta voyager raté zo musalate au nom de Jésus solution en plus que la Bible au Nouveau Testament Bible dit que non dans Romains 8 il y a point de condamnation pour tous qui sont en Christ qui croient en Jésus. C'est biblique. Et ça biblique na ba ki bien na bio mani makamé ce comment dans Nouveau Testament. Balobela ngo Yoshua. Et balobeli ngo eza Jésus te Jésus ça ka kombo ba changer na biti batu ba mona ba kota na kata vérité. Donc histoire à Yoshua. Oui, donc batu ba retenir histoire à Yoshua. Donc batu la biso partout dans le monde ba retenir que non Nouveau Testament sur la place ba tia kombo Jésus miracle nyonso na Yoshua. Belela ka Yoshua, bo adora ka Yoshua. Balusa banzembo no so ba yembaka na kombo ya Yoshua au mona loboko na ye. Parce que Jésus, mais comment Jésus peut au moins le asa maître suprême ya kabali juive. Mais comment Jésus peut au moins le boko. Après ça rappelle lobiko. Ngana yeba batu mo basaki quelque part awa bakufela ye mutu. Ba tombole bembe na bango ba mema onanda kwa nganga et la mukaki. Donc et bembe ko la muka oui et ko la muka parce que diable pas ça un miracle. Même la Bible on mo pèse diable ça la miracle. Kutu miracle ma casse diable ça la. Bon point ba benga ki Jésus Berzeboul. Par rapport à miracle ça au salati. C'est que ngolo ba que diable pas ça la miracle. Donc o bazo mona lelo. Et ça nango ya Yoshua te. Parce que Yoshua zo ya siko. Azo zonga. Azo ya siko pona visiter peuple na ye, pe akiti sa royaume na ye awa na mabele, o ekozala awa na RDC. Na mboka au Congo royaume ya Yoshua e ozala awa parce que trône na ye azo ya ko tiango déjà na mboka o. Parce que yemoko arbre de vie azaka déjà na mboka o. Azo tombo masiko pona ko mimoni sama na mboka o. Donc batu ba linga to ba linga te. Ba o ba bengi bino ba chrétien na pesi bino na mbote ba chrétien ya RDCP ya monde entier la linga bino mingi parce que na yebi ke ngai na eka pona zongisa peuple saint na vérité parce que mensonge ezwaka 99 jours jour ka moko ya vérité soki ye lumière edominaka donc tant lumière ezoya et sera son ténèbres ezalaki lumière edominaka ngo donc ngana meme bino ka vérité oyo tangu mulai na leka na yango koluka pe na yeba na ba visitation na zwa pe na ba songe na zwa na meme bino kaka vérité pona koloba ke non le nom de Yoshua est véritable donc to zonga parce que ayaki na mboka ya ba hébreu asaki na kombo ya ba hébreu to boya français parce que donc moi kombo na Jésus et outi na franc-maçonnerie bato bele ba telemelinga et outi na franc-maçonnerie so kombo na maman Dorothée tout monde a toujours bien na démon sort au nom de Jésus démon zo ganga o pakata mbangu so ka tasko mutu na bangu hein démon okima na au nom de Jésus te so démon akima na au nom de Jésus l'accent muto parce ba benga na démon na kati na au nom de Jésus démon akepe muto na abongo na libela so ka zaki impidi katika impidicité la kisanga pesa na ka exemple mo l'accent ka mutu moko to lande la vie na e malamu o ba benga na démon na kati na au nom de Jésus muto na zonge la so eloko wala te. Parce que tant on sait miracle au nom de Yoshua, soit mutazaki impidique, to bengani esprit impidicité na katine au nom de Yoshua, impidicité ils ont asouté. Parce qu'au nom de Yoshua, mais moi de retenga na ba chrétien belé ba za sambela na bango o sambela ne Yoshua abela ne pe Yoshua. Na ba eza bateau Seigneur récupérer. Parce que bazoye baye mais bazana on a ignorance mobo. Bazoye baye mais bazana ignorance. On a so que tant Seigneur atali saranga ba réunion. Na ba réunion na nzela ba ya ba vision na mona ka ba pasteur OK ba te appelle Jésus kuna na mokili boye ba te ya Jésus mais ngana nzela ba vision to na nzela ba songe na omona bango mais tozana bango ensemble ndé pasteur ni no mona bon baza ebele na kotanga kombo awa te baza ebele donc sona bina banda kotanga bango no soto kolimba mais baza ebele en tout cas ba pasteur to monaka par exemple pasteur na soto benga lelo Atoms pasteur Atoms na pesi mbote chante na biso ya Congo na pesi mbote mais na ba réunion oyo vraiment Yoshua sangisaka biso na nzela ba vision na ba révélation nanga na mona ka pasteur Atoms ah bon oui na mona ka ye tozo enseignement na ye ensemble na vision au Seigneur zo ba ke boko kende
pe bo bikisa mokili bo kota vérité na mokili. Mais est-ce na bo mutu boinde besoin na vision pasteur Tom so akor na malobo ezoloba. Bon, na bo moto boy na yebite soka ondimela ngai. Na pese sumbo te pasteur Atoms na linga ko mingi parce que na ba vision na nga na mona kayo. Mais na bo moto boy na yebite soki pasteur Atoms sa ondimela ngai. Mais lokola nga na yebi ke o na mona ka izalaka vrai Seigneur akoko sanga te mais na yebi ke pasteur Atoms azala lelo azote ya Jésus l'église oyo azali mais à rejoindre bato bazobelela Yoshua parce que yebi ke Yoshua c'est le véritable kombo ya Messie oyo ko bikisa mokili mobimba. Kombo ebikisa mokili mobimba mama Dorothée nga na zonka na Bible biki non ezana kombo eleki ba kombo nyonso li kombo ya Jésus mais lelo lobi kombo ya Yoshua mosala nzambe moko ebisi yanga lobi kombo ya Jésus ya ngwana kaka Yoshua na Jésus na ngaka mutu moko ozana bobungi. Merci beaucoup. Ils appellent ko bato ba lobi na ngebele ba pasteur ebele ba benga mama Dorothée kombo ya Jésus ya ngwana kaka Yoshua te so toke na Luc 12 toke na 1 à 2 Bible ezoloba na biso Seigneur azoloba nyonso oyo ba pharisiens bazo sala lelo na secret nyonso baloba bazoloba na kobombama un jour e osala nini e kobima na bomoto donc e koyeba na kaka kombo ya Jésus eza Yoshua te tokoyeba nka sima mikolo bokondima ke mama Dorothée asaki na kati ya vérité. Mama Dorothée émission sili bat ba retenir ni na sujet o to oyi sabana nzambe nini à travers mokili nazoyebisa peuple saint boy nga na benga bana nzambe te parce que na biba nzambe eza ba oyo ba oya ba mabele mabe ba o ba yepo na ko détruire. On répondait pe na question te bat ba sambela nzambe nini oui nzambo nazotalisa nga la talisa nzambe te mais Seigneur o nazotalisa peuple saint oyo aza papa na bango c'est le tout puissant ye ami monisa makapa Moïse azana kombo te apesa ki kombo je suis donc mokili ba yebaka ke azali l'incréé créateur oyo akela likolo na se akela biloko nyonso donc soko ningo belela loba nazo belela le tout puissant l'incréé créateur donc oyo akela biloko nyonso yeba kela ete aza soleil te parce que soleil yenda keliango aza mabele mabete parce que mabele yenda keliango mais azali le tout puissant donc to bela le tout puissant atindela kibiso fils unique na yena mabele ana kombo ya Yoshua afin que to belela ye to bika na nzela na ye soko beleli le tout puissant ou beleli pe Yoshua parce que ba ka mutu moko et puis ya motu ya suna oloba ete basali ya Seigneur nyonso peuple saint nyonso to fanda kimia qui vivra verra to mona vérité oyo tango ezotombwa mana ndenge kupanzana na mokili mobimba to komona yango et to kokumisa oyo akela likolo na se pe bobino mo boloba mama Dorothée azaki na kati ya vérité nde to yeba kite. Parce que mama Dorothée yo église eza wapi bato liba osambela na yo o lobi ba parmi ba mi bato hollandais il y a des gens aussi ba croire pe na message na yo soso motelinga ya sangana na yo o mono wapi église eza wapi to na no c'est l'église te mama Dorothée na temps oyo azana église te na lobi bien que nazalaka na église to nazalaka côté ya Jésus tango Seigneur alongolinga na monde ya Jésus akotinga na monde ya Yoshua na sali na no église te yango mo nazo vanda nga na zamba eze sikoka na bela ka Yoshua na luka kelongi ya Yoshua donc muto azana posa ko mona nga akolekaka na nzela ya chaîne oyo nde bakopase ngai tokosolola naye tokobongisa siko tokoyi kokutana soki aza na posa comprendre makambo na mozindo mais nazobondela le Saint-Esprit oyo esengeli aya na vérité a convaincre bato na oyo etali lisumu ye moko asala mission oyo abanda korevele yango bato na nzela bavision na nzela basonge afin que bato nyonso basosola ke Yoshua nde aza véritable. Merci beaucoup. Merci bandeko sur à travers le monde émission na bino o bulingaka mingi kini 168 heures to komi na suka boki deuxième partie ndenge mama Dorothée à répondre à ba question nebi ki bozanga ba question te parce que ba sujet ya sika oyo to ba mituna oyo et provoquer sous ba question monsieur sika bozali na le beau commenter na ba commentaire na bino beau commenter ko finga te commenter ba nzambe ba finga raté commenter numéro pezali wana WhatsApp oyo RD Congo ezali numéro na nga personnel koma wana oyo ezali ya Europe ezali ya Bobo Sem Love koma pe bandeko bozana Europe o bozape na Kinshasa bo koma partout ba numéro ezali wana oyo osepela kobenga obengi ba numéro ezali wana okozwa mama Dorothée sopoza poso mona mama Dorothée bo koma ba numéro ezali wana mama Dorothée bokozwa yi vraiment merci na équipe nyonso merci na bino bolandaka biso bokonye toujours ko liker bonne toujours ko s'abonner dans votre chaîne VIP Presse la meilleure. Pendant que vous avez une émission bouillie, pendant que vous avez un sujet bouilli,
nulle part ailleurs. C'est la VIP Presse Congo TV, online la meilleure. Merci na Bobo Semlov depuis l'Allemagne, merci na Miss Bijou du Congo, merci na bana nyonso mokili mobimba obolandaka biso, kimia na mabota na bino tokutani mbala sima. Bye. VIP Presse Congo TV online. VIP Presse Congo TV online.